ya makambo eza koleka mingi pona ba vaccin tolobaki ete foko banga nzambe message ya monene o nzambe apesaki ngai pe alobi na nga bana nzambe bozwa ba vaccin te nzambe apiaki ngai ba principe oyo ezali na kati ya ba vaccin wana ezali ba poison retardé eyebaki bato ebele o bakozwa ba vaccin kobota na bango ozana ba problème kobota na bango ekokoma na ba problème ba santé ekobeba et puis Satan azobebisa ba vie ya bato ebele na nzela ya ba vaccin po eza biloko oyo ba occultiste ba préparer ba franc-maçon ba illuminati pour ko détruire mokili oyo na kati ya ba problème ezoya makambo ezokoma lisu makasi bomoni boye makambo eza makasi na 2022 nde kao nazomona ya makasi ezoya na kati ya Europe 2022 ekozala na bakao ba maison ebele kokanga biloko ebele kokangama et puis ekozala na ba site ebele kosalema donc bato mingi bakokima pe lisusu Europe. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kolo a pambola bino banso oyo bozolanda biso partout dans le monde entier. Vraiment ebele lobaki mikoleleki ebele tozokutana te bozoyoka biso te na nzela ya émission na biso. Yango lelo toye lisusu mpona kopesa bino banso mbote kati na Yesu Masiya. Nzambe azala na bino, nzambe apambola bino. Tozali na mikolo ya suka tozokoba kotalisa biso ete tomilengela ya biso bana ya nzambe par rapport ya ba époque oyo tokomi to pe na batan oyo tozali ezali batan ya suka oyo ezosenga mutu nyonso amilengele na kobanga nzambe. Kobanga nzambe ezali oyo mutu tango ozwili bati kati na mai ondimeli Yesu Masiya mokonzi pe mobiksi na yo nde siko koti na principe ya kobanga nzambe. Lelo tokolobela mwamba makambo ebele par rapport ya vie actuelle et puis tozolobela mingi surtout na makambo oyo ezoleka na tango tozali na bandeko mosusu na korepondre na ba question soki toye koleka toujours tolobaka ete tozoleka kaka par rapport ya ba question obino bozo poser biso do ba question bozo poser mingi bolobaki bokosala ndenge nini par rapport ya makambo eza koleka mingi pona ba vaccin tolobaki ete foko banga nzambe message ya monene o nzambe apesaki ngai pe alobi na nga bana nzambe bozwa ba vaccin te nzambe apiaki ngai ba principe oyo ezali na kati ya ba vaccin wana ezali ba poison retardé eza ba poison yo komona ba msuba oloba te nazwa kaka prophète pasi eleki mingi nana msala te nazwa kaka vaccin po na sala problème te okozwa msala okosala mais yebake bato ebele o bakozwa ba vaccin kobota na bango ekozala na ba problème kobota na bango ekokoma na ba problème ba santé ekobeba et puis Satan azobebisa ba vie ya bato ebele na nzela ya ba vaccin po eza biloko oyo ba occultiste ba préparer ba franc-maçon ba illuminati pour ko détruire mokili oyo mokili onde tokomi awa tokomi na suka moko na moko foko sala analyse ya vie na yo otala depuis obotama kino okomi lelo oyo na age okomi nango ebele obotama na bango bakufa ebele obotama na bango baza lisusu te mais tant nzambe azo protéger yo abateli yo kino na age oyo moko osambelaka ozosenga na nzambe apia yo mituka apia yo libala apia yo ba parcelle eza mabe te mais
tunaka pe eske nzambe kombo na nga na lola ekomama to ekomama te. Kosenga nyonso ozosenga wana biloko wana tu eza mabe te. Mais nzambe alobi na Matthieu 6:33, Jésus-Christ a dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Yango wana émission na biso ezala mingi basée sur royaume des cieux. Bokonzi ya likolo. Bokonzi ya likolo kole so lebaki ete ekoya na lolenge o bato bazomonela yango na misu te. Bokonzi ya likolo ekoya selo ba pensée ya bato te. Mais bokonzi ya likolo ezali kati na bato. Mais ezali koya na kati ya simplicité. Bato bazote ya makambo etali bozongi na Yesu mingi bazote yango na kati ya simplicité. Tozo présenter yango kaka bongo. Yango wana pona bato musu bazozwa ba vaccin pe tozo expliquer bino ke ya liboso boluka nanu bokonzi ya Nzambe. Mingi pe osengaka Nzamba sunga okende Europe, asunga okende Amerique et ali sumte soki Nzamba atindi yo oke eza mabete. Ata biso soki senela atindi tokosala yango ya mabete. Mais oya motu ya ezali ke opesa Europe valeur koleka Afrique. Opesa Europe valeur. Tomona ba msusu bazoke kweya même na ba mai ba clandestin ba msusu wana ba immigrant bazokende ko dinda na ba mai bazokufa likolo ya koluka kokota Europe. Koleka na ba Espagne pona kokota ka Europe mais omona pe akomi Europe te akufi na mai. Le problème qui est là que ezali likambo ya bana Nzambe ko bondela mingi mboka na biso ebonga comme Nzambe alakaki Congo ekobonga donc tozali sir na yango voulu ou pas Congo ekobonga tozo bondela Nzambe alakisaki ngai déjà tant au côté 2020 na 2020 Nzambe apiaki ba promesse ebele ayebisaki biso Congo ekobonga ye moko akobongisa mboko na ndenge na ye ekobonga na ndenge moko ya malembe. Donc Nzambe ako rétablir mboko yo malembe. Pe ebele ba Congolais pe bako se retrouver Nzambe akobongisa pe ba vie ya batu mutu na mutu. Donc Afrique ezali mboka na elaka kobanda pe na Congo. Bilaka ya Nzambe eza ebele pona mboka oyo. Nzambe ayebisaka ke yo kansi babilaka na ngai Nzambe ekoki koleka sanke ekokisama. Bilaka na ngai Nzambe ekokokisama. Avant Jésus-Christ aya Congo makambo ebele kosalema ya malamu. Et toko publier kombo ya Nzambe na kati ya mboka oyo. Na kimia nyonso pe batu nyonso bako servir Nzambe na lolenge oyo esengeli. Yango na bato nyonso baza même na diaspora o baza na ba Europe boye bango bien que faut ko organiser ba vie. Luka obongisa pe na Kinshasa na Congo. Luka oza na eloko na yo. Nzambe ayebisaki nga message ke mingi pe batia bambongo même na ba banque na Europe na 2020 na lobaki yango ke faut ko bimisa bambongo. Luka ko investir na kati ya Afrique. Luka ko investir na Afrique. Luka ko investir parce que tangu Nzambe aloba makambo elekaka lokola ba aventure. Tomoni na kati ya Kana souffrance ekotaki, Mésopotamie passe ekotaki, ba Abraham ba se retrouvaka na Égypte précisément na kati ya Afrique. Toye komona nkolo na biso Yesu Masiya makambo ekotaki baliwa ekotaki suka nango bayaki wapi na Afrique précisément na Égypte. Tomoni lisusu Moïse kobotama na ye eyaki pe kaka awa na Afrique. Yo Afrique ezali na ba promesse ebele ya bien ya Nzambe. Parce que makambo tout ebanda awa na kati ya Afrique. Même ba développement ya ba makambo ebele ebandaki awa na Afrique. Na ebi lisusu lolenge senere ayebaki kotalisa nga makambo ki Afrique oyo ezali ya Nzambe. Yango moni Satana akotaka na nzela ya Pharaon
pona ko bundisa ba Israélite pona ebike libota ya Sem na libota ya Cham bazalaka ensemble soki olandeli bien bazaki bato moko ba mesanaki makasi tant tomoni Sem tomoni Cham ezali mwana ya Noé tomoni pe Sem mwana ya Noé Cham yende azali père ya ba africain kobanda na Egypte kuna Cham Sem tomoni ba Semite ezali ba Juif. Alors ce totali na kati ya ba makambo na nyonso elasi ke Nzambe alingaka pe Afrique makasi. Na tango oyo makambo ebele ya Nzambe ezali na kati ya Afrique. Po Afrique ezali déjà na ba promesse ebele ya bo Nzambe. Et ba promesse wana ezali parce que Nzambe alingi pe asala makambo ebele na kati ya Afrique. Makambo wana alingi asala ezali pona kote ya batu. E kote ya batu mingi bacholaki Afrique. Batu ebele bafinga Afrique tilelo pe bazokoba. Mais Nzambe akomonisa nguya na ye na kati ya Afrique. Mena biso ba otoza na kati ya Afrique to bango bien. Mingi bokomela kingai bolobi ke bino bo pia biso ba message ki Afrique eza boka elaka ya Nzambe. Ba souffrance ezali makasi, ba pasi eza makasi. Nzamba koza na place bato bazana kati ya pasi. Oui. Peuple israélite bazaki peuple ya Nzambe. Pasi na bango elakisaki te ke Nzamba tiki bango. Na pasi na bango Nzamba azaki na bango. Exode chapitre 3 verset 1 jusqu'à 7 okomona yango ke pasi na bango elekaki makasi ba 400 ya bambula ba souffrance kolela ba Égyptiens bazaki na esengo bazaki bien mais Israélites bango nyonso bazaki na pasi mais Nzambe pe amonaka ba pasi na bango. Afrique kobandisama na Congo nde Nzambe azotelemisa deja bokonzi na ye pona kote ya mokili mobimba po ete misala ya Nzambe esalema. Ya omoni kolo ya biso 2021 oyo eza ane moko evangelisation na 2020 ayebisaki nga pe na lobaki yango ke 2021 ekozala na crise mondiale kao ekozala mokili mobimba tomona pe bakao ezali ayebisaki nga lisusu bokomona lisusu makambo ekozala kati ya 2021 ba vague troisième vague ekozala ya makasi tomoni yango pe yango oyo ezali. Tangu Nzambe azoloba bato bamona yango ba aventure. Tangu tozoyebisa bino ke mutu na mutu oza na Europe lukaka pe kosala eloko moko na Afrique, même na famille na yo, même na partout ozali na Afrique. Lukoza pe na ndaku na yo na Congo, soki oza Congolais oza na ndaku na yo, oza Africain luka pe obongisa pe epa na bino. Nyonso wana bato mingi ba comprendre yango te. Tangu Nzambe alobaka ayebi pourquoi azoloba. Soki oza exemple oza na Europe na kati Europe wana ozo se retrouver te. Nebi ki ozo kima Afrique pona ba nzala. Mais bao baza na Afrika biso to na Afrika tozo kufa te tozali. Yo pe okovanda Nzambe akosunga yo, Nzambe akosalisa yo. Yango wana ozo mona Nzambe azota sete ba o baza na kati Europe faut kozalaka prudent tous les jours. Kozalaka te makamna nyonso ka ezalaka na Europe, mais makamna yo pe msusu fwe ezalaka pe na Afrique. Na kati ya ba problème ezoya makambo ezo koma lisu makasi abo moni boye makambo ya makasi na 2022 nde kao na zo mona ya makasi ezoya na kati ya Europe 2022 ekozana ba kao ba maison ebele ko kanga biloko ebele ko kangama et puis ekozana ba site ebele ko salema donc batu mingi bakokima pe lisusu Europe. Donc bokomona yango pe bokomona ndenge Nzambe alobi ke makambo ebele ekozala. Donc déjà à partir à 2021 ndenge tozaboye mutu na mutu luka obongisaka vina yo na Nzambe luka obongisaka vina yo ya nzoto pe ya organisation ya lobby ya bana na yo parce que Nzamba banda ko yebisa peuple israélite
makambo ekozala boye bo se préparer. Bible est ici biso na kati ya Ézéchiel 33 verset 1 jusqu'à 3. Nzamba ibisi Ézéchiel soki na tie mosali lokola sentinelle akobeta kelelo ba o bakoyoka kelelo wana bako se préparer pe bakobikisa ba milimu na bango mais ba oyo bakoboya koyoka bakomona ba aventure tango makambo ekozala bato wana bakosala nini bakolela et puis tant bakolela ekozala trop tard yango na faut osala ba navette kozala te ovandi ndenge ovandi na Europe ovandi 40 ovandi ka wana ovandi Europe 50 ovandi ka wana ezali mboka na yo te ezali pe esika na yo te et surtout ba malédiction ebele eza na kati précisément ya France parce que papa o azokamba déjà Macron aza déjà serviteur ya Satan mutu ya maseke milai donc ye aza déjà démon humain akozala na esengo ya batu te démon humain akosepela penza na batu te nde ozomona ke azo créer makambo lelo alamuki makambo susu eza nde makambo oyo Macron azozwa epai ya Satan ye moko. Macron aza dirige epai ya Satan ye moko en personne. Yango bomoni bolanda ba prophétie omona mikoleleki lingomba moko euta kokweya catholique ezikaka ta lingomba na ye kozika ya lingomba wana toyebike ba président ba soutenaki bato ande na ndenge ba soutenaki finance pona ko bongisa lisu temple wana alors que eza bakanda nzambe eza temple oyo ezaki déjà ya mabe mais président wana andimaki yende azwaki charge ya ko reconstruire temple wana eloko nzambe a détruire yebaki yo mutu ata olebe obongisa okoka te parce que soki obongisi ezali kobongisa susu mabe esika mabe ezalaki et puis na kati ya temple wana tomonaki babikeko kuna ya marque na marque oyo apocalypse alobi ke ville ekomi ville ya babete sauvage ekomi ya bazoazo impire Babylone babi sortez du milieu de mon peuple. Précisément antichrist akobimela na Europe bao bomoni na Europe bazo sala makambo wana bazali ba acteurs politiques bazo travailler bazo préparer chemin ya antichrist. Chemin oyo eza chemin moko ya mlai bomona ke ebandaki na Obama ndenge alobaka makambo ya peace bachacha batu nyonso ba peace tangu ya asali yango pe tomona bato musu bazwaki et puis bakomisangi yango pété komona pe mutu mususu na elongi na ye akomi 666 et puis bato pe bazo sepela komona pe mutu azwi na loboko na ye kala ezaki mutu nyonso azo banga pona kokoma meme chiffre 6 na loboko na ye mais lelo tomona bato penza ba sepela na 666 abambe yango pe na elongi enzambe ayeko ebisanga ameminga ebisinga kitala forme ya batu wana bazali ba démon humain bauti na monde ya ténèbres bazo sala ba réunion ndenge nini bakokomisa 666 na pete na kati ya mukili pe batu nyonso bandimango ekoma nango ka normal d'ici 2025 soki Jésus-Christ ayelante tokomona yango 666 ezokoma chiffre moko oyo kozala pona mutu nyonso facile et ozala nango lokola ka caché ndenge ezalaka ono caché kaka simple et puis bato nyonso bakondima yango eza nango problème te ndenge mpe bato bazondima ba vaccin mutu azondima vaccin botya nga vaccin kosala eloko te d'ailleurs mpona santé ozozwa vaccin mais ozoyeba te destruction na yo ke kodétruire nzoto na yo Satana akokoya neloko ya bien te na kati ya vie ya mutu. Satana na ba plan na bango basali eza ya ko détruire batu ya ko boma batu na kati ya mokili awa. Mena na kati ya ba projet wana ezokende malembe Nzamba ebisa ki omoni projet nyonso wana bazokenda ngo Satan tango asala makambo na ye azalaka sir na ba programme na ye azalaka sir na ba plan na ye
et bandimi pe bazotala bazoseka bandimi bazotala bazomona ba aventure ayebisa ke bino bandimi ne fo botelema sikoyo bozwaka temps ya kosalaka losambo ya koprier et na nzela ba prière nde bokoyeba kobebisa ba plan nyonso établi na monde spirituel ce que tali na kati ya banimo o nzambe alakisaki ngai bazo diriger mokili ezalaki 4 na monaki moko azaki na forme ya robot azaki pe démon mais azaki na espace nzambe ameminga alakisi ngai misusu azaki na forme ya crabe ye azaki na kati ya mai azo travailler misusu wana pe azaki na forme ya araignée démon wana pe azalaki ko travailler misusu wana azaki na forme ya mutu ye pe abandaki ko travailler etamba ekolakisa nga oyo azaki na forme ya araignée nde bakoyebisa ke araignée ezali oyo aza kodirige monde ndenge bozomona ye pe azwi administration na sens ya destruction ya monde a partir pe ya ba internet en soi eza nango mabe te tozolekisa ba message kati na yango tozolekisa ba révélation ya nzambe maintenant tozomona na kati ya arbre de vie et arbre de la mort l'arbre de connaissance du bien et du mal nzete akoyeba mabe na malamu nzambe atiaki banzete mibale mabe na malamu yo pona nzambe ayebisaki Adam apona ya malamu mais Adam ake kweya kaka kote ya mabe ndenge pe tomoni internet eza wana ezo dépendre na yo tango ozotala okopona pe biloko ya nzambe ozolanda et puis il faut koyeba ngo ke ba démon destruction bakoti na kati ya internet mpona kodétruire monde entier yo pesa mingi bana ba telefone batala makambo siko tango yo tikelaka bana telefone mwana tala ka telefone banda tongo tipoko biloko mwana ko bana kotala est-ce que ozo bango nzambe website ke bana ebele baza déjà initié na kati ya bakisi na kati ya biloko ya mabe a partir ya ko landaka mingi makambo ya telefone obotika ka bango o te mwana landaka nanu mitendo o mwana landaka nanu ba dessin animé o mwana landaka nanu boye ezali ba plan nzambe website ke diable est déjà azui écran na ye achango et na kati ya écran wana nde bazotala monde ndenge ezotambola ndenge bato makambo ezotambola eza na esika kokima lisu te parce que même temps tokoti na ba internet bakombo ya bato ebele ezali mokolo enlèvement ekosalema soki yo tikali bakozwa yo facile parce que démon wana internet ye aza kotravailler déjà ayebi biso bien ayebi mutu nyonso bien yango bongisaka vi na yo ndenge ozali na bomoi eke soki enlèvement esalemi okende donc enlèvement esalemi okende na lola ole enlèvement esalemi yo otikali ekozala normal te ekozala mabe makasi po bakozwa yo kaka kote nyonso yo kokimela bakozwa yo mais luka osala bolamu liboso ya nzambe luka osala makambo malamu devant nkolo banga nzambe edemo mosusu namonaki azaki forme ya crabe eza démon oyo ya destruction na sens ya bapoison nde bayebisaki ye démon wana azotravaille e bayaka kolakisa ngai mpe source na ye baye kotalisa ngai ya kotala mpe na Congo na place ya échangeur nde baye koyebisa ngai omoni place wana échangeur eza place moko ya mabe na kati ya place wana baréunion esalemaka makasi place wana ya échangeur nzambe abandi kolakisa nga ayebisaki place wana ozomona okomona place batia nani ya Lumumba wana na liboso nango place wana na monde spirituel ezo jouer rôle ya makasi ezali terrain monene ya monde spirituel nde bazwebisaki yango moni mboka na bino ekomi bikeko na bikeko bikeko na bikeko baron point nyonso komona bikeko partout
okende na gauche bikeko, okende na droite bikeko, okende wapi bikeko. Donc ozomona ke makambo bien ezalaka te. Jamais omona basala ta monument moko ya honneur ya liloba ya Nzambe ou bien ya honneur ya parole de Dieu boko chata monument wana bokomi Jésus-Christ est roi du Congo. Wana makambo na ezate kaka babikeko bamsusu omona babikeko moko eza penza ya mabe ya salite. Nzambe FC komoni ndenge bozolo kamboka. Bozolo kamboka na bino. Na kotiaka ba monument ya bikeko oyo eza na salite. FC eza idolâtrie. Ba idolâtrie. Donc batebela comme ba idolâtre parce que OK na gauche bikeko, OK boye bikeko. Surtout o ezaka na triangle côté ya campus. Pembe na biso na bazui ekeko ya mwasi moko batie bazui mlangi batie. Mais ekeko na eza sirène. Ekeko na eza sirène. Mlangi batie, eza mlangi ya masanga te. Eza mlangi ya makila. Nde bomona mingi ba accident esalema place wana. Nde to bondela kanzamba sala. Nde bomona ba accident esalema place wana. Nde sirène wana azozo makila azomela. Nde yango moni initiateur déjà ya biloko wana azali en enfer. Azali en enfer parce que biloko wana ezaki ya mabe. To moni pe na victoire pe bikeko wana lisusu eza. Na victoire kutu batie ya victoire akangi maboko boye. Ya victoire akanga maboko. Kasi eza elembo ya kozanga kokaba. Elembo ya loboko makasi. Et puis ya victoire komona ke eza pena eza nango pyramide. Biloko nyonso omona donc lelo to mona tozo ba pyramide à partir de lelo kaka makamba pyramide. Mais soko ke même na mbanza ngungu omona déjà pyramide ezalaka nango. Omona na ba centre bele ba chacha to banda oyeba te. Zoka nde ezali donc à partir de biloko nande bakunda makambo ebele ya bamboka, bakunda makambo ebele ya ba ville. Solution eza foko sambela kapona ba ville, Nzamba epsa foko sambela kapona ba ville na bino. Place lokole ya victoire. Eza centre ba tcha ba mine ebele. Biloko ya Satan, biloko ba sirène. Ba cha 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 po ba tebele bakufaka. Ba tcha ba mitambo ebele na bisika wana. Na monde spirituel, tant Nzamba zo lakisa biso ba révélation, azo lakisa biso poto lo bakaka teme, to sambela kapona yango. Chaque étape ya likambo faut sambela pona yango. Nzamba sunga biso poto comprendre que mokili komi na suka bilembo ya Satan eza mingi na kati ya mokili oyo. Nde bana Nzambe o bazolanda faut kozana discernement ya koyeba ba étape nyonso ya makambu ndenge eza kolekela. Soki ozala prudente okosutuka na temps otozali. Ezali sous temps ya masekite. Ezata ya masekite. Yo banda kotala vina yo ndenge ozotambola na kati ya mokili awo. Tozomona ke na kati ya mokili mingi bazolobela bavi ya bato mosusu. Nde toza koloba bavi ya bato mosusu. Do mutu na mutu fo atala pe vina ye. Nde toza boye biso nyonso tozokomitala na marche na biso. Nde tozali kotambola. Bikeko euti na kati ya lingomba moko boye toyebi lelo ekomi na mboka mbimba. Bikeko na bikeko, bikeko na bikeko. Zona bamboka na biso ekomi kaka babikeko, 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 babikeko. Ezali idolâtrie ya Satan. Mais na nzela ya prière nde toko renverser yango. Ezana roi moko Asa tango akutaka bikeko na kati ya pays, Bible elobi ke abukaka babikeko wana nyonso. Abaki ezaki idolâtrie et puis Nzamba asilikaki nango makasi. Jour wana ta na bimi nazo kende ville na moi penza babikeko ebele molimo santo ebisa ke omoni babikeko yango yango na moni etandami ezalaki soki plus de 10 bikeko donc zela mbimba do richesse komi kaka ya bikeko do babikeko ndengo wana ezana tina moko te na kati ya ville na bité bato bazotia yango bazotia yango nini et puis biloko o batia na monde spirituel ezaka significatif ezate o batia kaka ekeko po bato batala non ezana makambu kuna na kati yana bikeko mso ko mona pa ekeko boyeme emilaka makila bikeko ebele bomona ka wana bayebisinga ke tala bikeko ebele ozomona
etambolaka butu bikeko mosusu wana omonaka yango ekeko me yeba ke na kati ya bikeko wana eza na baappareil ya monde spirituel na butu azozimele na butu azozimele na butu azozimele azozwa baimage azoyeba nombre ya bato bazoleka azoyeba bato bazoleka epuis ezozwa bachance ya bato ebele na nzela bikeko wana bazwaka yango pamba te mpe bazotya yango pamba te Seigneur alobi bosambela mingi babikeko wana faut kodeklare makila ya Yesu na kati ya mboka na bino makila ya Yesu kati na Kinshasa tolemba te kodeklare makila ya Yesu e yango nde ekozala protection mpo na biso misusu nayebi ke bato mosusu balobake makambo nyonso bozoloba kaka milimo mabe bon makambo nyonso tolobi milimo mabe te me ntango Nzambe alakisi soki Nkolo alakisi yake eloko wana eza mabe tanto omoi babikeko ezopesa eloko moko te babikeko yango ezobakisa mpe eloko te eza destruction donc yango wana ozomona Nzambe alobaki en exode bokokotya kosala babikeko te mpona honneur moko boye ya biloko na bino eza idolâtrie nde tomoni na Israël asabuka yango bana Nzambe to se préparer par rapport ya moment toza na temps ya kotalaka vi na yo nde Nzambe apiaki nga message wana yebisa bato bazimele bavi na bango mutu na mutu atalaka vi na ye ndenge abandaka na ndenge akomi ndenge ondimelaka Nzambe combien de personnes oyo babanda kosambela me lelo oyo bapengwa ebele babanda kosalela Nzambe me otika Nzambe likolo ya pasi moko boye otiki Nzambe lelo makambo tomoni na kati Europe Nzambe moko alakaki yabi Europe ozala frappé abanda koyebisanga soki bolandeli bemission nyonso tosali na bapapa alvi nao omona eza na bemission ebele nalobeli makambo ya Europe surtout na 2020 naloba makambo ebele Europe ozala frappé mpona nini po vie telebaki bato mosusu bamoni alia bien aamela bien mpasi eza esu te aboyi Nzambe me ntango ozalaki na kati ya Afrique ozoluka bapaster sambela mpo na ngai nazwa mokanda nakoma na Europe nakende France nakende Londres ale osambeli mosala Nzambe mpe aprie ntango baprie mpo na yo Nzambe mpe asali makambo me okomi kuna obosani Nzambe opengwi ndenge frère mosusu ayembaka yango abi bondimi eza kaka te ya kozala nango kana Congo partout yo kokende fo kozala lokola ba Daniel azalaki na Babylone me ayebaki Nzambe frère Patrice ayemba yango Daniel azalaki na Babylone me ayebaki Nzambe na ye aboyaka kotiola Nzambe na ye ndenge moko mpe bato ebele bazotika bonzambe likolo ya mosala basekretare mosusu bakoma kobima na bapatron na bango bato mosusu bakoma kobima na bapatron mpo kaka omona patron abi soki osali boye te ina kolongolo na mosala non soki oza na Yesu Masiya ata patron na yo alingi yo boya na yo oyebisa eke naza na mutu mosusu naza na mutu mosusu oyo aza yanga Yesu Masiya akopesa nga etango Yesu azomona bongo akopesa mosala ya bien akosoutenir yo bo ezali temps ya kobanga Nzambe tozali na temps ya koteya bato bayebake ezali temps penza ya kobanga Nzambe ezali temps penza ya kotambola na sainteté bo ezali temps ya kotambola na sainteté et puis ezali sous temps te ya kotala bavi ya bato mosusu mitala nanu yo moko okalikile vi na yo tango ozozala na distraction ya bamakambo mosusu me yo moko kote mpe oza makambo ebele ezobeba c'est pour cela tozolobaka yango tous les jours ke bandeko tobanga Nzambe tokolemba te tomoni bamosusu bazotiola biso bamosusu bazoloba makambo yango bolobaka banda bobanda koloba yango banda bobanda ti lelo bolembaka te ka makambo yango oui eza mission oyo Nzambe apesanga Nzambe abengi nga na 98 kolo ntango abengi nga ayebisi nga apesi nga mission ya koteya peuple na ye sainteté na te ya peuple na ye retour ya Seigneur Jésus-Christ tokolemba yango te tokoloba makambo tu mpo bato babongola mitema mawa mpo eza na batemple mosusu oyo balakisaki nga lingomba moko boye ya mokonzi moko boye mpe aza na enfer
lingomba on peut bampesa na makambo bikeko idolâtrie mais lelo azana en faire parce que ba travailler makambo ebele contre Nzambe contre Jésus-Christ les a vraiment pas mingi ezali temps biso oto banga Nzambe tokoba ko banga Nzambe ezali susu tante yayo ozonga sima batu mingi batia motema na sambela mama Marie a répondre nga na sambela Kimbangu a répondre nga na sambela Intel a répondre nga non mama Marie esi akenda aza d'ailleurs na paradis o batu bazo adorer wana eza penza yete eza penza oyo aza ya monguna reine du ciel ebele bazo ko adorer ye na époque ya Jérémie pe babanda ko adorer ye et Jérémie abaki ke bino nyonso bozo adorer ye Nzamba ko punir bino tomoni pe na Éphèse kuna pe babanda ko adorer ye kuna pe babengi na komba Diane bamsusu babengi na komba Valencia aza démon mais bato bazo adorer ye ebele bazo kumisa ye omona mutazo ekekwa nazo kumisa ngo Maria ko sauver mutute lobi ko ezaka se na kombo ya Jésus-Christ ya omoni bakonzi ebele ya mangomba wana bazo kenda kana enfer parce que aucun pape à côté déjà na lola Nzambe alakisanga ngo papa tamo côté aza na lola tous les papes baza na lifel na moni ba suba bana ko menacer à partir Afrique du Sud que biloko zolo ba wana to ko attaquer yo to ko bundisa yo ngana otika koloba te to koloba yango po batu ba se repentir pour connaître la source Babylone la grande et si quand Christ akobimela to moni basali ya mangomba na bazako kotia basi na basi babalana mibali na mibali babalana ba permettre homosexualité toutes choses là les abiloko ya antichrist bien aimé antichrist azobima précisément na Europe azobanda msala ya makasi kunesi ya bandide ya msala na ye et ba persécution kozala makasi ba neo tozo avancer tozo koma na ba persécution ya makasi na bandimi donc yango na mondimi batela kondima na yo kangama na Nzambe kobanga Nzambe te kaka pona Intel kobanga Nzambe te pona batu banga Nzambe pona Nzambe aza mokonzi na yo banga Nzambe parce que aza nkolo na yo les démons de l'enfer eza ba démons au Seigneur arrivé là kingai bazo torturer batu kuna ba démons na bazo continuer ko torturer batu na kati ya monde invisible ko bundisa batu baboyaki Jésus-Christ et na ba obasalaki pe Jésus-Christ na ndenge ya lukuta baza torturer so mutu aza mwana Nzambe tango akenda kuna ozaki mwana Nzambe opengwi ba chrétien wao baza rétrograde ozalaki mondimi me otiki bonzambe ozali kosalela Nzambe okoti na bakisi ozali kosambela okoti na misala mabe bawana pe baza na punition na bango et bademo bazo tourmenter bango triple donc 3 fois punition ya yo mwana Nzambe ndengo tindaka moto elanda ba demo moto ezikisa ba demo soki olandi Nzambe wana te tango okufa yebake punition na yoza makasi ndene mona ba demo na ba géant bazo torturer bato bazo tia bango bakasier ya 666 par rapport ya biloko banda kolinga par rapport ya makambo yo banda kolinga tango osala makambo wana nde 666 wana bazo kende ko beto yango et na mona ba demo msusu basimba babiloko lokola ba faire à repasser bazo repasser batukuna ezo chauffer moto ya makasi kobebisa éternité na yo te pona vie oyo parce que vie oyo tozana ngwawa osala peut-être ba 50 ans okufi 40 ans 60 ans 70 ce que suis 80 grâce à Nzambe mais éternité ezande vie mobimba olekisa vie mobimba na kati ya moto na minute so mo ebimi na 12 heures biso nyonso tolelaka tolukaka ete naluka place nzete eza nabata mamwa malili mais soki okufi aucun allié de tourment torture na yo ezala kaka libela na libela suka ekozala te nalinga kutu kotanga makambo yango te esala nga pasi
bon kolo memanga tour mususu akotinga ipeti na moto wana ekotelanga tina nzoto nakuta mwana moko ya mke azoganga kuna nakuti bana babisaki bana mususu wana eza bana oyo bazaki bempoli bana oyo bazaki na kindoki bana oyo balinga ba dessin animé bana oyo balinga nzambe te bana oyo bazaki na vie ya mobulu bana ya bempoli tout place na bango eza kuna donc yango wana bana nzambe toyeba kobokola bana na biso kati na nzela ya nzambe surtout pona ba classe tambo tinda bana na ba classe nzamba bisanga ke bo sambelaka pona bana na bino tam mwana azobima azokende bondela pona ye parce que kuta azokende makamba osala ye oyebite de monikola talisanga na zika na moto wana ozoyoka pe ndenge ezaka pilipili batio na kati ya pota oyo zoki sikoyo nayoka chaleur na mona bankoso bazokotanga na nzoto bamichop ezotambola lifelo eza na solo moko lie de tourme eza na solo ya mabe solo ya kopola ata basangisi bafulu nyonso ya mokili mobimba ekokokana na solo ya lifelo te lifelo eza na solo moko ya makasi lifelo eza mpe na solo yango wana bana nzambe toluka nzambe kati na solo mpo nzambe abatela biso nayebi ke nde tozolanda baemission na biso oyo mutu na mutu fo abongisa vi na ye na nzambe tala ndenge obandaki na nzambe tala vi lelo oyo akozi ya pasi otika nzambe akozi ya minyoko bato mosusu bafinga yo batyola yo kotika nzambe te kobakaka na nzambe ayebi yo akosunga yo nde kangama na ye malgré ba souffrance oyo eza na kati ya monde oyo malgré bapasi ekoti na mokili kangamaka na nkolo enkolo ya banda olakisanga na lola lolenge nini basantu baza na esengo na lola lolenge nini bato oyo basalela nzambe kati na solo baza na kati esengo nde namona mwasi moko azalaki mpe mosali ya nzambe azalaki kotravaille mpo na nzambe servante de Dieu abanda obanga nzambe mais aza na esika ya bien parce que mutu na mutu eza na modele na ye azosala nzambe ye azali kokende kosunga borphelin kokende na bopito kosalisa bato balakisanga mpenza azalaki mutu moko mpe femme ya exhortation donc mwasi moko abanda kolendisa mutu na pasi komona ezalaki mama kaseka namona ye na paradis namona ye na kati ya nkembo ebakomi la maison de Dieu par son servante par sa servante pardon ya servante kaseka na misala oyo mutu azosala salaka bolamu ozosala lelo lobi okobuka namona bato mosusu babimisa bamessage ya kopesa dime eza lisumu kopesa dime eza mabe me lelo tomona ke message wana euti epa nzambe te mpo nzambe oyo alobi ke ntango moto azali kopesa dime na ye na likolo bazofungolele baporte ya mapamboli ntango ozotanga bible na lola place na yo ekongenga makasi fo kotangaka bible mingi fo kozwaka batemps ya kogene baexercice spirituel nyonso eza bien namona na lola bandako mosusu bazotonga natuni kolo Yesu Masihi ayebisaki bandako wana bazotonga ezaki forme ya mokili bango bato wana bayambaka ka Yesu mais na vi na bango basalelaka nzambe te yango moni bandako na bango eza na niveau assez donc bandimelaki ka Yesu ndenge eza na hôpital andimeli Yesu akufi tango akufi akelola me tango azokota na lola eza te ndenge ozokota na lola mbala moko okoti na ndako te balekisaka bango na baekole eza na bisika oyo balekisaka bato bazoforme bato namona mwana mosusu nayebaki Abednego namonaka ye mpe kolo ameminga alakisinga ye me akufa na ba 5 ans kuna namoni akomi mokolo basinaki kuna bato bakolaka baza na maboko ya baange nzambe atindaka baange oyo bayaka kozwa bana mike soki mwana aza mwana mike ndenge aza wana azalaka na ange oyo nzambe atya mpona protection aza pembeni na ye ange gardien soki oza mpe mokolo ange oyo ya yo azaka lokola yo baange oyo nyonso bazalaka mpona bato mutu na mutu ange oyo nzambe atie mpona yo azaka lokola yo sikoyo nzambe aboya bato bakumisaka baange pourkui mpona idolâtrie yango nyonso atia kaka na kombo na Yesu nyonso bosenga na kombo na Yesu mais baange bazotravaille nsima ya kombo ya Jésus Christ mpo kombo ya Jésus Christ ezali caché donc même bana oyo bakufaka ya mike nzambe atindaka mpe baange ya mike bayaka
kozwa bango nde namona bana wana bazo sala adoration na paradis place bazalaki ba fleur na ba fleur ya midèle na midèle musu ya jaune musu ya rouge musu ya bleu mais ya pembe ezalaki ebele quelque part nde namoni bana na esengo bazokumisa nzambe bebisaki ndenge na se bana bakota na ekodim bazolanda baenseignement ndenge moko mpe na likolo bana wana bakufa kati na Yesu bazokende koenseigner bango na baange bamikolo mpe oyo bazokufa kati na Yesu oyo azalaki ayeba nzambe bien te mais quand même ayamba Yesu etanke mokonzi mpe mbiksi na ye ntango azokende kuna bazozwa ye baange bazozwa ye bazomema ye et bazokende kotia ye na esika selon niveau na ye bazoforme ye bazolakisa ye oyo nzambe azalaka et tozokeleka na bisika oyo baange mosusu bazalaki baange adorateur na kati ya eza 6e ciel na 7e ciel na 3e ciel esika bandimi nyonso bakufa kati na Yesu bakendaka eza paradis 4e ciel pe eza pe occupé na baange 5e ciel pe ndenge moko 6e ciel pe ndenge moko baange baza nzambe aza na kati ya 7e ciel na likolo 3e ciel nde ezali paradis et okomona ke chaque niveau baange baza ebele bazo adore nzambe et na kati ya baange wana bazokumisa nzambe mutu na mutu aza na place na ye na kuta choriste donc chorale ya ndenge na ndenge orchestre ya ndenge na ndenge donc instrument ya marque na marque baange bazoyemba bandimi misusu mpe bazalaki na kati ya esengo bazokumisa nzambe na esika mosusu kote mosusu nakendaka na kutaka bafrère alem loto mpe bazalaki na kati ya baadoration bazo adore namona ye 4 fois kuna bazo adore do ozomona mpe esengo moko ya makasi na modele bazosalela yango ezalaki esengo ya makasi e ozoyoka bamelodi wana bango bazobeta kuna mboka mobimba eza wolo na wolo bamelodi ozoyoka mpenza na mokili natikala koyoka yango te nzambe apambola bino banso tobanga nzambe tosalela nzambe mpo rate bisengo wana te ata osali 100 ans na mokili yebake bisengo ya mokolo moko na lola ekokana te na 100 ans osali na mokili awa ata ofete chaque jour tokorate lola te mpona biloko ya mokili oyo banga nzambe oyo nzambe azopesa yo ezala mke ezala ya minene kumisa ye pesaka dimi ya nzambe tosaka nzambe esalela nzambe nzambe akosunga yo mpe akosalisa yo parce que oza mwana na ye do yango wana ya toyebi ke mpona baprécision bandeko mosusu botunaki na kati ya chaîne na fongola mpe ya Cité Jérusalem ezalaka na nkombo ya Isaac Maele TV nde wana bokobanda kozwa lisusu mpe baprécision ya bamakambo mosusu donc nzambe mpenza asunga soki okoti na kati ya chaîne wana Isaac Maele TV obanda kolanda bamakambo mosusu baquestion réponse totia kuna mpe baquestion réponse comme awa mpe temps ezalaka mwa moke kuna mpe totiaka question réponse mpona bato mosusu bozolanda na Isaac Maele TV na YouTube soki okoti okolanda bamakambo ebele tozoloba awa na baprécision nzambe vraiment aza na bino nzambe asunga moko na moko oyebake tant toza eza mabe esika ozali oza na besoin koyamba Jésus Christ yamba ye akosunga yo akosalisa yo yango wana topesi nzambe lokumu mpona manso asali apambola mpe frère na biso Alvin beya oyo apesaka biso espace tout le temps milimo ebele ebiki na nzela na ye mpe nzambe apambola ye nzambe mpe apambola la voix céleste oyo tozali koleka tout le temps mpona kolanse bamessage ya nzambe place oza soki nano oyamba yesu te bien aimé landanga na kati ya priere oyo ekosunga yo eza priere tokosala mpona yo toza na Cité Jérusalem eza na triangle campus soki oza na besoin oye kuna to priaka mpona bato chaque samedi na yambaka de 15h à 17h30 soki oye na triangle campus ozokende na campus na école Mama Olive en face ya école wana nde ministère Cité Nouvelle Jérusalem eza wana toza na kati ya construction ezokende na suka soki nzambe apamboli yo tozosala mpe baplafond tozotia mpe caro soki okoki osoutenir eza nango lisumu te eza malamu ozotonga mpe na bokonzi ya nzambe nzambe wana akopambola yo landa ngai na priere loba Nkolo Yesu nayambi yo na motema na ngai zala mokonzi mpe mobikisi sunga bomoi na ngai limbisa ngai kamba ngai yokela ngai mawa napesi bomoi na ngai epai na yo Nkolo natambolaki mabe kobanda lelo nazwi décision ya kolanda yo kino yo kozonga
limbisa ngai nazanga lola te na kombo na Yesu. Seigneur notre Dieu, natiki bano na liboko na yo bayebanso balandi message batela bango papa sunga bango Molimo Santo akamba moko na moko, Molimo Santo asala grâce na bayenyos balandi biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom, Nzambe azala na bino pe apambola bino banso. Numéro na biso ezali plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 063 23. So bobengi biso wana bokozwa biso numéro na biso eza wana. Shalom shalom. Bosenga na kombo na Yesu, mais ba ange bazo travailler sima ya kombo ya Jésus Christ. Pour kombo ya Jésus Christ ezali caché. Donc même bana oyo bakufaka ya mike Nzambe atinda pe ba ange ya mike bayaka kozwa bango. Nde na mona bana wana bazo sala adoration na paradis. Place bazalaki ba fleur na ba fleur. Ba fleur ya midèle na midèle, msu ya jaune, msu ya rouge, msu ya bleu, mais ya pembe ezalaki belé quelque part. Nde na moni bana na esengo bazo kumisa Nzambe. Bebisaki ndenge na se bana bakota na ekodim bazolanda ba enseignement. Ndenge moko pe na likolo bana wana bakufakati na Yesu bazo kende ko enseigner bango na ba ange. Ba mikolo pe bazo kufakati na Yesu o azaki ayeba Nzambe bien te, mais quand même ayamba Yesu etanke mokonzi pe mbiksi na ye tango azokende kuna bazo zoye ba ange bazo zoye bazo memaye et bazo kende kochaye ne sika selon niveau na ye bazo former ye bazo lakisa ye o Nzambe azalaka. Et tozo keleka na ba bisiko ba ange musu bazaki ba ange adorateur na kati ya eza 6e ciel na 7e ciel. Na 3e ciel esika bandi minyos bakufa kati na Yesu bakendaka eza paradis. 4e ciel pe eza pe occupé na ba ange. 5e ciel pe ndenge moko. 6e ciel pe ndenge moko. Ba ange baza Nzambe baza na kati ya 7e ciel na likolo. 3e ciel nde ezali paradis. Et okomona ke chaque niveau ba ange baza ebele bazo adorer Nzambe. Et na kata ba ange wana bazo kumisa Nzambe mutu na mutu azana place na kuta ba choriste, donc ba chorale ya ndenge na ndenge, ba orchestre ya ndenge na ndenge, donc ba instrument ya marque na marque. Ba ange bazo yemba bandimi misusu pe bazaki na kata esengo bazo kumisa Nzambe. Da esika msu kote msu na kendaka na kutaka ba frère alem loto pe bazaki na kata ya ba adoration bazo adorer. Na mona 4 fois kuna bazo adorer do zomona pa esengo moko ya makasi na modèle bazo salela yango ezaki esengo ya makasi. Et ozo ka ba mélodie wana bango bazo beta kuna mboka mobimbeza wolo na wolo. Ba mélodie ozo yoka penza na mukili na tikala ko yoka ngote. Nzamba pambola bino banso to banga Nzambe to salela Nzambe po rate bisengo wana te. Ata osali 100 ans na mukili yeba ke bisengo ya mokolo moko na lole kokana te na 100 ans osali na mukili aw ata o fête chaque jour donc rater lola te pona biloko ya mokili oyo banga Nzambe o Nzambe azopesa yo ezala mke ezala ya mnene kumisa ye pesa kadimi ya Nzambe to saka Nzambe sali ya Nzambe Nzambe akosunga yo pe akosalisa yo parce que oza mwana na ye do yango wana ya to bike pona ba précision bande usubo tunaki na kati ya chaîne na fongola pe ya Cité Jérusalem ezaka na kombo ya Isaac Maele TV nde wana bo bana kozwa lisusu pe ba précision ya ba makambo mususu. Donc Nzambe penza asunga soki oti na kati ya chaîne wana Isaac Maele TV bo bana kolanda ba makambo mususu ba question réponse to tcha kuna pe ba question réponse comme awa pe temps ezaka mamke kuna pe to tchaka question réponse pona ba mususu bozolanda na Isaac Maele TV na YouTube soki okoti olanda ba makambo ebele tozoloba awa na ba précision. Nzambe vraiment azana bino Nzambe asunga moko na moko oyeba ke tant toza eza mabe esika ozali ozana besoin ko yamba Jésus Christ yambaye aosunga yo akosalisa yo na wanto pesi Nzambe lokumu pona manso asali apambola pe frère na biso Alvin beya oyo apesa biso espace tout le temps milimo ebele ebiki na nzela na yepe Nzambe apambola ye Nzambe pe apambola la voix céleste oyo tozali koleka tout le temps pour ko lancer ba message ya Nzambe place oza soki nano yamba Yesu te bien aimé landanga na kati ya prière oyo ekosunga yo eza prière to sala pona yo
toza na cité Jérusalem eza na triangle campus soki oza na besoin oye kuna to priaka mpona bato chaque samedi na yambaka de 15h à 17h30 soki oye na triangle campus ozokende na campus na école Mama Olive en face ya école wana nde ministère cité nouvelle Jérusalem eza wana toza na kati ya construction ezokende na suka soki nzambe apamboli yo tozosala mpe baplafond tozotia mpe caro soki okoki osoutenir eza nango lisumu te eza malamu ozotonga mpe na bokonzi ya nzambe nzambe wana akopambola yo landa ngai na priere loba Nkolo Yesu nayambi yo na motema na ngai zala mokonzi mpe mobikisi sunga bomoi na ngai limbisa ngai kamba ngai yokelanga mawa napesi bomoi na ngai epai na yo Nkolo natambolaki mabe kobanda lelo nazwi décision ya kolanda yo kino yo kozonga limbisa ngai nazanga lola te na kombo na Yesu. Seigneur notre Dieu natiki bano na liboko na yo bayebanso balandi message batela bango papa sunga bango Molimo Santu akamba moko na moko Molimo Santu asala grâce na bayenyos balandi biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom Nzambe azala na bino pe apambola bino bansi. Numéro na biso ezali plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 063 23. So bobengi biso wana bokozwa biso numéro na biso eza wana. Shalom shalom.